Très heureux de vous voir scotché, branché en ces moments, donc en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Eco RDC avec cette très belle émission qui est présentée aujourd'hui par votre humble serviteur Vini Mouya, l'inspiré de DND Caranaïb Sarabino appelle moi Mystère Tokos Petit mon costume d'être un film quitté. Donc je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Lui il s'appelle Peggy Walungwa Mubali ya Mwindu. Donc voilà, je dis aussi un grand merci à Jia Walungwa, le monteur le plus célèbre du monde. Donc pourquoi pas de dire aussi un grand merci à mon papa le plus secret du monde. Lui c'est Papa Jean Thibou Chibobois, celui le patron de l'Eco RDC. Donc c'est grâce à lui. Aujourd'hui donc on est là avec un homme. Donc vous allez le découvrir hein, bientôt là. Donc je peux pas citer leur nom parce que ceux tous anaye ils allaient vraiment moi gère kaka donc moi ndetska parce que moi vous ils allaient moi trop. Donc voilà, je dis aussi un grand merci à ma conseillère privée. Elle, c'est ma femme, donc la mère de mes enfants, mon amour, donc mon tout. Hein. Elle s'appelle Sandra de Jésus Moule, donc en direct de France. En tout cas, ma femme, en tout cas, un grand merci à vous parce que ma conseil, non, des ça, la bisoto persévérer toujours. Donc voilà, fidèle internaute, vous qui êtes à la maison en train de nous regarder, vous en avez supermarché, vous avez partout, na banzela, vous avez tambola. En tout cas, vous avez déjà branché na Eco RDC parce que bientôt là, makambu ezo fungwama. Donc sans plus tarder, déjà na mes signalé bino que je suis pas seul Vini Mouya, je suis avec quelqu'un comme Naouté Kweb Sabino que l'homme du moment. Donc Moutubozela qui montre trop parce que Nabi est le tour lanzala. Et voilà la raison pour laquelle Vini Mouya s'est décidé qu'il a payé à l'Oumwa. Tokita, toya vraiment comme on a mouto aza pembeni nanga. Donc Moussa Lanzambe moko munene, Moussa Lanzambe moko o Nzambe a Simba, Moussa Lanzambe o Nzambe a Pakola na mafuta, Moussa Lanzambe o Nzambe a Tchaba Maramuyama la Mounakats naye. Donc il est déjà à côté de moi payé à l'Oumwa. Je ne sais pas ce qui va te découvrir ensemble. Lui c'est Pasteur Litea Yakanda. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour papa. Bonjour. Topé mbote na ba nyonso bazolanda biso na batango aboye tata na ngai ya likolo apambola pe abomba bino bokutani ezali likambu ya kosakana na ngote parce que ça na batu mususu bakutani kasi bazo manipuler bokutani bokutani c'est Dieu Nzambe ne mutu azo permettre que tokutana kende na maternité na minute oyo to pe kende na ba hôpitaux bana mikie bazokufa mikolo bazokufa bakoko bazokufa tangu na komi na maternité na moni ba mama o bazobota ba misusu bazobota bana primaturé ba misusu bazobota ba morne kasi kobosana te nazo reconnaître kati na ngai mama moko akenaki kobota na ye na mwana batiki mokili kobosana te mama ke kobota minganga babimi batuni famille tobikisa nani tobikisa mwana to tobikisa mama famille balobi boye kasi mama oya leli mabota mingi afinga mingi mama kende mwana tikala po bangunya bakufa na soni kende na kati ya morgue na minute oyo na leli pe na yoki pasi kota na morgue okotangisa maya misu akufi na loksi na ye na mutu akondi ata kokonda te yo moko somi tu na question a bonne santé boya kufeli nini natali ndeko moko alali na tiroir ya morgue natali libumu na ye natali santé matama nga na lobi akufeli nini nazo memo plus na réflexion ya bokutani ndenge tokutanaka boye eza na makasi na biso te eza pona mbongo na biso te ea pona mapangu te ea pona mituka te na bimi libanda morgue na moni famille moko bazolela oleba lela na komwa ndeko na bango bazolela ka mutu
mutu ekei mutu ekei bazolela mutu ya mayele oyo esalaka makambo malamu na famille esali nini ekei nabeti maboko nalobi merci bazala pe baserviteur de Dieu lokola ngai wana nazomona bapapa na biso bedi na bala o basalelaki nzambe namoni bapapa alemu loto namoni baser Marie Misamu nalobi bokutanisi Dieu lokola nzambe tata akutanisi biso tika toloba merci aza malamu pe aza bolingo tata apambola biso. Voilà, un grand merci Tata Pambola Biso. Donc on a vu que Boza vraiment est belé Batubozo Landa Biso Bisika Pezubino. Donc un grand merci aussi à Junior Madid, il est célèbre, pourquoi pas de dire un grand merci à Indrix Baxila, mon manager le plus privé depuis la Belgique. Joyeux anniversaire à vous Yves Monsengo, hein, un ami de longue date. Donc merci aussi à 00243 code mondial, il y a Willy Moucheni. Donc on est toujours là avec notre invité qui est Pasteur Lite Yakanda. Pasteur, les autres ont un moment difficile, hein. Tozana état d'urgence pour malade ici côté libiso na mboka et zakara na mboka na biso te mais na monde entier au lelo to bengi pandémie et maladie moko donc assassin moko zo monde na te zo déranger biso na combat coronavirus to moni basali nzambe belé basangani pona koluka ko senga mawa ya nzambe likolo ya maladie oyo zo tungisa biso mais ndetska yo s'intéresser dans ngote ndetska yo peno occupé en ngote za concentré dans ngote non pratiquement impossible ce qui n'a s'intéresser dans ngote c'est-à-dire bo motokati na ngai ezate c'est-à-dire nazo vivre na sena mokilité et loko nakokoloba pas de problème nakoko siko na fongola siko non pas de problème zala libre bokono eye na mokili kasi tangu nazomona bokono lelo na mboka na biso bozo tuta tolo technologie ezomata se komata bongo te papa ouais c'est ça technologie ezomata se komata biloko tozalaki nango te kala lelo toye nango na epoki ya kala pandémie eya tango ozoloba pandémie eza likambo ya sika te pandémie ozomona eye lelo soki toke na makomi ozoyoka bazoloba pandémie moko eyaki babengi yango na kombo ya Sodome na tango na Sodome pandémie moko eyaki Nzambe atindaki bateyi na ye bateya nouvelle bonne nouvelle bateya ainsi dit l'Éternel et sika nyonso mabeto pe likambo moko ezali Nzambe atindaka ba oya ye pona ko réveiller conscience ya batu to pe pona ko lakisa bango Nzambe azotika bino en vie pamba te azana posa a sauver ba vie na bino a sauver bomoi na bino nde azosenga na bino botika mabe Nzambe atindaki basakoli na ye na tangu na Sodome bato ateti bazanga kate balobi longwa kuna sika biso to sepela na ambiance yoko peksa biso ambiance yo za nani Nzambe kitisa moto ebandaki lokola ba aventure moto ebani na ndaku oyo tokima tangu bazopesa mukongo bamona moto mususu boye wana na este tangu balobi bakima na l'ouest bakutani na moto mususu etumba bana mikie mikolo batu ya basorti ya ndenge na ndenge pandémie wana ezalaki eleki mususu eye koya na tangu na Noé abimi ateya nouvelle bonne nouvelle ateya ainsi dit l'Éternel Nzambe tata ya likolo lokola ya ponaka mutu atunaka te auti na famille nini aza mutu ya mboka nini aponi Noé kasi
lokola Noé à l'époque azalaki muta milango po bandimele zalaki pa pasi tangu ngana ye nazalaki Noé ya mboka batu bazwaki ngai liboma mutu ezo salate un fou à côté de biso na kati église osola na mon frère la nanga na bokebi c'est la bénédiction au ningo au bénéficier na tango ko zoate ke neto e ko sala ba jeune ngai o eza télévision e ko bomisa ngai e ko bikisa ngai e ko kipe ko bongisa ngai ko pambola nga kane na lobaka na ne loko te ko pambola nga pe e ko misinga pe mutu na kati ya bato na tambola makolo pona Bible Nzambe apesa ngai sango malamu ya mpiaka alobi teya kasi oya tuta makana makambo na lobaka kanga motema te a soutenir la nanga na bokebi Noa te sango malamu batu baboyi koyoka Noé tongo etana kate etani mbule bandi papa tangu na loba mbula zwa lokwa Kinshasa mobimbe zindi c'est ça. Tangu Kinshasa zindi mituka ya bato esani edindi ba bien na bango bien sûr bana ba famille bazindaka te bazindi tote ensemble hein ceux qui te côté ensemble ko zala bien pas de problème na tote ensemble tote ya pas de problème ensemble c'est ça pas de problème po ngana la kisa pe bato bele ba komba basala nzambe kabo na be mission na commission pe mosali ya nzambe et koleka pandémie moko eko ya guerre physique 40 à 45 mama na mbuma ba obi mboka na mboka ezolakisa fox nango po eza guerre mondiale ndenge bale foot ndenge tokendaka foot toke nini toke kobeta babengaka ngo nini na foot tango tokenda kobeta mondial babengaka ngo nini coupe du monde ndenge guerre wani yaki ekoya kasi mabe o Nzambe apekisaki na Sodome mabe o Nzambe apekisaki na tango na Noé eko continuer na nouvel siècle na tango oyo kasi lokola za Nzambe ya makoki nyonso ayebisi mindele bino bo développer technologie ngai siko naza mukolo technologie bokonoye effectivement ezoboma na mboka na ngai tango ekomaki eza na makambo ebele eza na kati wana ezosenga na bimisa papa ta ezali ta ezebele to so ezebele l'homme de Dieu ndenge Noé toko tanga makomi ouais pas de problème tout tanga oui c'est ça to tanga makomi oui c'est bon Nzambe tango atindi Noé ayebaki na likambu nyonso oyo eningi salama fo mutu abima aloba Nzambe atindaki ngai Nzambe atindi nga na annoncer pourquoi l'église ekomaki ebele na mboka mutu na mutu aye na message na ye azote ya ndenga alingi pe bamoneka aza munene enda yebi Nzambe boye akutana na Nzambe entre temps ayebi ata Nzambe mukiete ndeko na ngai nazwa appel à Nzambe ndongo moninga na ote ya boye mon frère omoni vie auto monaka vie eza kitoko ambiance ya kitoko ndeko na ngai ambiance ya kitoko omoni Bible oyo ekokomisa mutu lokwa tata mukolo mon frère son apesio age nango okamwa naza mwana mukie makasi kasi makomi ya Nzambe komisanga lokola tata mukolo mon frère nana posa vie ndongo moninga na vandi boy nana posa na kota ba boîte de nuit nana posa pe na zo pe ba chérie na bimana bango kasi ekomelanga interdiction pour na message on a memi du fait que Nzambe na sali alliance na ye na sali contrat na ye
abengi nga pe aponinga na koko abiser na confiance te. Trouble moko ekoti na minute on mboka. On a ko papolela ngo penza batu bebe surtout na église. Na ko beta batolo lengo na papolo na niati yo na kwa isi yo okota to hôpital. Ezuita ngumulai oyebi nga bien na loba na ko papola batu na kati ya église. Na yeba ki ete na kati église bosoto ndeza na kati église. Un grand merci pasteur Jean Nanutin s'est reposé voilà et nabi ke bozo landa belé bozo ka pasteur ndenge a zo mekampe côté ya biso, c'est-à-dire azo pesa notion na bana nzambe tu bazo tala biso nabi ke bisike belé ezibino ba boza touché nabi ke changer pe ba vie ya batu. Là, je dis un grand merci à Cynthia la star, dans la star de Strasbourg, depuis France, Cynthia la star de Strasbourg. Donc, un grand merci à vous. Un grand merci à Papa Fondé Kabeya, de Switzerland. Donc, on a Ali Bongo, Bateau Balarapembe, na JTT, Jean Tubois. Donc, voilà. Passe à toujours na yo. Question de curiosité, Kaka, par rapport à. Maman mutezo les gâteaux mais tous là pour na maman mutezo les ezoleka mais nga parce qu'on a sepela qui aux moins temps parce que aux moins temps ça la moins bien pasta na habité ce qui comportement tout le monde a le pas pasteur na ba téléphone na bango na ba marambutu yo pose pareil cause appel na moi mutakala fi mon téléphone na eza na normal alors étant que Moussa Nzambe eza na normal moi mutakala fi mon boyo pour ça la na moi sextape moi eza na normal pour na yo alors. Bon, yango na uta ekoloba na lobi ete eningaki ezala normal soki nzamba bengaki ngai te. Makambo ozomona epai na basali na nzambe ebele bakoti na vuya na loyenge. Famille etangisa classe ya bien ayebi écriture et commissaire mosali ya nzambe. Eza dignité lelo na mboka batu bamona mutakala ya mosali na nzambe. Omoni mutakala ya mosali na nzambe eza blakité. Bato ebele bazwa libabe soko ke kotanga na Bible même na banonga na boti. Bakoko mona bolumbu na ngai te. Mutakalisation ozomona ya bango Nzambe ndazo bimisa bango na mpwasa. Eza makambo ya sikate. Eza pe makambo ya lelo te. Eza makambo o babanda yango kala. Kosala yango Nzambe nde sikwa lobi te osali yango mingi tika siko na tanda ona mpwasa ndo moni Nzambe akomi siko kotanda bango na mpwasa bolumbu ya mosali na Nzambe za plus ke yanganga mona na bolumbu ya nganga mona na bolumbu ya n'importe qui kasi ya muto bazobenga wen de Dieu o balobi ete o toucher Nzambe. Eza dignité ezala na miso abatu ndenge lelo ekomi tongo etani bomoni mutakala ya musali ya Nzambe oningo lakisa biso nini osande na nzoto bien poto mona nzoto na yo eza bongo te esengeli to bomba yango pourquoi balobi ete to latelamba po dignité na biso ba place où eza le plus essentiel batu bakoko mona ngote. Lelo tozo mona ngo basali na Nzambe bazozwa basi na kati ya mituka. Lelo tozo mona ngo basali na Nzambe bazozwa basi na bandako esila te. Lelo tozo mona ngo basali na Nzambe azotindela mwasi video na ya bolumbu. Otindi yango na attention nini? Mwana pa lobi te tata ona baneko zo na valeur. Lokola tindelinga mutakala fona la kisabatu kaza mutakozo na valeur te. Aza mutakozo inutile et l'autre côté. Ndo moni lelo bato bele basambwe. Est-ce que yo poko sana bongo pareil bana no pe église ndezala ba ser ba fidèle na yo ya église ozuno pe ser moko to pe 5 ser ozuno parce que ce soit malamu ali ara na ndako ce soit malamu ali ara nzinga do ozuno yo pe banino pe kokola c'est normal. Non ngana koko sala biloko bongo te. Bana otoza ko encadrer to koko sala na bango biloko wana te wane ko zali susu respect ata muki ete parce que na makambo na Nzambe faut respect sala tangu yo présenter le kwa bongo bana bako bango lisusu te respect ko zala lisusu te ozomona ngote
mutu nyonso mutakala na ye bima na mboka oyo crédibilité na ye sila valeur sila na miso bato otei bana bavandi bazoka mateya kasi bano leba yo kamateya bakomi concentré na dessin o bango bamonaka na nzoto na yo c'est ça ozomona c'est que to pesa église mo mabosa na bino film à pornographie eza dignité kasi keba omoni nzambe ekomi ta ya frappe toza na moment ya réconciliation tobongisa tozala bomoko nzambe asopi mupepe ya sika nzambe asopi makamu na ye kasi basala nzambe pe bele baleki na ba TV batei biso balobi tokomi na temps de la fin kaka bato wana batei biso temps de la fin mitakana na bango bimina libanda na lobaki eza temps de la fin te eza temps de la fin ya basala nzambe nzambe sikwa ninga pona ya malamu babima na misu ya mabe histoire na bango esani esila no moni nzambe azo proclamer pour asilisa bango c'est ça siko étant que mosali nzambe avant maman comme on normal boy et banda qui est pas pasteur na biso moko auto yebi na biso tout yebi et puis azalaki na nous chantre dédié et na komba pasteur Moïse Mbiye na la sœur na biso moko sœur Hélène Bafeno et banda qui na pas na après les longs de toujours actuellement et ko ya pas évêque Pascal Mukuna étant que mosali nzambe tant ozomona ba personnalité minene wana ba combo moko epizaka lourd na kati ya makambo na bino ozomona ngo lelo ezosamba boye tant que mosali nzambe ezosala onde inu soto oyambaki ba message yango ndenge nini merci esengelaki batata babima na mpoasa po ba reconnaître valeur ya bana biso tosambwaki makasi na mboka oyo babengi biso bana libebi toana tina te bango batata ya libonga tangu toyaki na mateya oyo tobimaki bazoba na mboka oyo lité ya kanda c'est quoi lité ya kanda na définir lité ya kanda na définir yango bien habilité ya kanda c'est Dieu akitisaki moto na kanda abetisaki mbula na kanda akuti na tempelo bazosakana na kanda nzambe tango aponaka mutu tango atindaka mutu ayebi pourquoi bino nde batu bomonaki bango baza na kilo bino nde batu bomonaki bango bapere nga na tikala komona ye papa te nga na tikala kobanga ye te wana nani ye uti otanga komona ye nga na tikala kobanga ye te bakombo batu mibale ya pasteur namona bango eloko te na mboka oyo na tikala kobanga bango te mpo nayebaki ete baoservi nzambe mabe un jour bakobima na mpoasa nzela oyo bozokoteleza yango te bafamille ebele bazolela batali te mwana aza na dole ya loyembo loko azoyembela nzambe kitoko encadrement mpe na age ya ba 16 ans 15 ezalaka kitoko bazwi mwana bayeli yo le o encadre mwana okolisa lisu mwana na miziki yo beti maboko bayelinga biloko ya fresh ayebi nanu mokili te yo komi kolakisa ye mokili mwana na biso abeba mpo na yo mwana na nga abeba mpo na yo mwana aza minere ntango olakisi eloko abongo alangwe na ndako akoya koloba te ke papa wana alakisanga misiki akomi kobenge mobali na ngai famille mpe confirme ke mobali ya mwana lelo tosuki wapi tobengaki yo père de l'église père ya réveil te nga natikala kobengo père d'église te natikala kobengo père ya réveil te bible ezoloba na Abakuku natanga makomi oui tanga toza ochenga na moi makasi non pas de problème bon nateyaka pe na l'église pe na banzela na bamoi Abakuku azoloba nini wumela na poste na yo j'aime la parole de Dieu nalinga makomi nzambe makasi Abakuku azoloba wumela na poste na yo kasi mosala nzamba boyi ko wumela na poste na ye
Tongo etani tomo na ena bale wo na siffler. Mosala nzamba komi arbitre. Arbitrage yo zo sala. Ozo bosa na kenangamba kuna bandimi na yo bazali. Soko sali yango mabe. Confiance église ko sila te. Et aussi là. Na yebi mutu moko bachaka une élection moko boya mboka aza mosala nzambe. Kasi par rapport à makamnenge lekelaka na mwa ki fanatisme batu bazalaki nango nenge mutu na mutabane ko sebelaka mutu na yenda sanini abima ebele ba ina mosala nzambe wana tokoko kota bikotela te na makambo na tongo to monio na politique na tongo to monio na bale effectivement jour ekola na photo mono na film sexy et tombé juste kaka yona na bale kaka yona na politique kaka yona na sexy lelo États-Unis a proclamé tobimi ba premier na film à pornographie banani babimi sibiso ba serviteur de Dieu tobimi ba premier biloko abongo esa kitoko te ndozo mona tika nyonso ebima na mpoasa monene na nzambe ekokisama papa kanga dati ya lelo okotikala komona mutakala na ngai te okotikala komona mutakala na ngai te soko moni mutakala na ngesa montage ebele bazo zelango ebele bazo zelango ebele bazo zelango balobi banzambala oya lataka anzambe ebele bazo zelango nalaksa ebele bazo zelango ebele bazo zelango nzambe oya pona ngai azo protéger ngai alobi bomanzo nzoto nde na bomi nzoto papa quel montage oningo yebisa ngai eza montage parce que eza montage te faux et archi faux eza montage te lelo to suki wapi aza wapi te loba aza wapi soki ezalaki montage donc pour na lobaki bazwa ba vidéo na ngana eto kendo samba donc pour na yozo c'est peleza normal faut appeler mana makala c'est ça oh étant qu'un homme dédié il faut bino ba ko luka bo ça la réconciliation avec la famille et puis la sœur ou soit dans la sœur pour que bo sauver pe moko ya basali ya nzambe donc yozo c'est peleza encourager qui a fan da bena na boloko c'est ça non papa ozo mona vie auto zo mener orgueil et côté biso na église orgueil et côté biso na makamwa nzambe na ebisaki ye eloko zo sala ezalaka te moment oyo gafe luka famille wana boke na négociation papa eloko eleki négociation na vie ya mutu ezate eloko eleki négociation na vie ya mutu ezate na sali yo mabe nzambe otolelaka tongo mini pe poko tomonaka ete osali muninga no mabe luka yebo solola yo soke no lele pa nzambe nga mokutu ne na zabo nzambe apesanga musala ngono na mona ete mokutu na koma na kanda me papa bilobelo nga na solo bano na mona te na kotika ogoka saint esprit bisinga kotika te zala wana abakuku umela na poste na yo ya pasi eza nini ye aye na moma ya mabe na benda ki e matoi l'homme de Dieu tika biloko wana oliembongo ya parti politique moko songolo pakala bapesa yo mbongo basutena même équipe na yo ya bale bapesa yo mbongo basutena même église na yo loba malamu mpona bango lelo komi komodire bango lelo komi kofinga bango oza na raison ata moke te tika biloko wana amemi orgueil na makambo ya nzambe papa mutu apesaka biso bible aza mutu orgueil te aza mutu humble aza mutu simplicité bible o soki mutu azolala nango azolamuka nango akomi mayele te aza zoba ya libela na libeya bible ezoloba totosa bakonzi ya mboka bible parce que na ntango na kala soko okei baroi na baprophète babandaki kotambola ensemble likambo soki ekomeli baroi baza lokola baprésident de la république bakoluka baprophète biso toza batu oyo mboka ekita emata
suka nango soki bakoki te fo baluka biso biso nde toza solution ya nyonso église emoni yo ndenge ozopakola soyi ozobakisa oboyi kosenga église bolimbisi olosenga église bolimbisi osengi te okomi attaque na politique nani ayebisi yo mosala nzambe fo akota politique nani ayebisi yo politique asala politique ya bible basala bible papa na tomboli maboko garder ba archive ata lelo na komi na mbongo ebele na okota politique te na okota na bale te otika lomona ngakuna te garder ba archive na okota politique te lelo abebiseli biso cop obomeli biso cop bata politique mo ebe ko soutenir église ba komi ko banga biso po lelo soka pesi mbongo loboko balukela ye ba komi ko banga même lelo nyonso na ko sala ata na leli mo eba ya ezate na bana kutu ko kanisa muto bazolo ba FCC na mona yete bola sangata ye na kabela akabela ngata quelque chose na mona ka yete na luka ka ye et puis nga na sala musala kitoko koleka batu nyonso basala musala na luka ke na mona ka yete na ye bavandaka wapi obomeli biso kopi papa kasi mérité boloko vanda na kati ya boloko okangisa pe batu na vi na yo omimonaka pe nzambe lokolo tiaka kombo na mboka wana mapango wana mituko wana bakondition bien oyebanaka na ba magistrat oyebanaka na ba avocat lelo ba plainte ebimi ebele baye ko présenter ba plainte na bango yo manipula bango yo sakanela bango bifingela mwanza ekosukelo mabe bible tanga yango bie basala nzambe babandela révision batanga bible malamba ko comprendre papa so moni mutu ana mandefo ebele ya pembe kofinga yebi fingela te tanga bible bien tango kosisa ko tanga bible oko comprendre que mandefo pembe ebele ato monyanga efani na kati ya range rover ezoya keba c'est la sagesse komekate ndenge tondi na mbanga ata zoya na volant c'est la sagesse faites attention komekate c'est la sagesse okosimba place basimbaka te c'est la sagesse biso batangi bible photo ye bango mandefo pembe suki ya pembe c'est la sagesse bible ezolo bango na bakisa ouais on est là na panza ouais on est là ndozo mona nazoloba boye batu moko babimaki batindaki yo baencourageaki yo yoka ndenge bato yango balobaka bokoto 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 l'air est grave l'air est grave bokoto bokoto l'air est grave l'air est grave yo na poto ozoli ozomela bakondition kitoko ozolala bien bando banako bunela mboka nano kita awa na mboka te botini ye alobela mboka abundela mboka na ndenga mabe na lobaki papa okobima l'homme tribal donc ce totalité okobima ki fanatisme okobima fanatique lelo tosuki wapi baya sikoko défendre yo na boloko papa l'état azali état de droit ezali et ça la musana même ngai na ba plainte ebele mais baza ko apaiser ba plainte ngo ba tala non alobi quand même vérité to kanga e poto soa nini tant to kanga pe mutako bimisa ye asate atotika fanda so mupepe na ye na koko yemba ouais pas de souci l'homme de Dieu ezanki ndingwe fimbwa mukolo ezanki ndingo yoyo ale pusakuna ezanki ndingwe fimbwa mukolo ezanki ndingo yoyo ale fimbu chicote fimbu chicote c'est la biblique c'est bible
Fumbe bongi na mukongo yazo. Fimwe bongi na mukongo yazo. Kindimwe bongi na mukongo yazo. Yazoba. Moyo wani wanzambe moyo wanye. Moyo wani wanzambe kisano sanola ye. Bolokoto bana bayange babina kisanole. Bana bayange babina kisanole. Ozomona modèle ba sanoli ye. Na boloko ba kombata bazate. Na boloko église ezate. Na boloko liberté ezate. Vande sika moko. Na lobaki papa batela nsoto na yo. Eso koli. Osape na mbongo na yo ebele. Osape mutu makolo te. Osana bandako osana mapango osana mituka. Lia mbongo no na kimia. Nzoto nanga nzoto. Anzoto. Basala nzambe bo pesa nga pasi na mboko ba. Nzoto nanga nzoto. Anzoto. Lelo keina boloko nzoto. Nzoto ekoti boloko mutako bimisa ye. Défense. Osana ngote ba preuve bimi ebele. O salir biso. Modèle au salir biso tozo ebate église na mboke kozonga to ekozonga te. Ba fanatiki botika bifingela mwanza. Ba fanatiki botika bilobela. Ngana pekisa kiye. Na lobi boye. Ako mérite kufa. Soki kufa ta ko mérite boloko. Boloko na ye ekoki tika to beta maboko. Biso pe to kota ba boloko. Yo pe kota yango. Boloko okolia mvungule ya kotokisa. Okolia mvungule ya kotumba. Okolia mvungule ya supu. Okolia mvungule ya kokauka. Ndena beti maboko. Lelo na komela champagne. Pona boloko ya mosali na nzambe. Merci l'homme de Dieu. Hein? Binomo boitsko ka alobi abeti maboko komela champagne pona boloko ya mosali na nzambe. Mais l'homme de Dieu na yebite. To megara royeba. Yo mozo comprendre que Satan n'a pas rapport. Diable pas rapport. Peut-être peu azo ko utiliser basali na nzambe parce que diable ayeba vraiment ko utiliser ba oya nzambe. Toi tu penses pas que diable aza ko utiliser Satan na mutazo travailler? Non, diable azali. Diable akoko utiliser akoko kota na nzota mosala nzambe te. Bon, to le bezana ba envoûtement, c'est ça. Landana loba papa. Ozo katanga parole ponani. Limbisa moto na nzambe. Oliaka mbongo akuna? Non, même pas. Ponga balobaki na liaka mbongo ya kuna. Na mona ata mukolo yango te na lia mbongo. Mais balobi na liaka mbongo ya kuna. Lokwa balobi bongo ngana linga mutaloba na nga pamba te. Ndeka balobi bongo na komisiko na posa mbongo ngona liango. Soke zabo pesa ngana sani na lia. Na okabelo pendam. Merci. Na ko soutenir. Merci. Eza envoûtement ezali. Kasi ya bango ezali susu envoûtement te. Ya bango eza ba taximan. Ba kisi o ba simba. Papa ozomona kisi ezaka na suka nango. Kisi otoke na ko simba. Nenge tolobaka ete kisi soko e poli e comme ça ka mutu zoba. E comme ça mutu kizengi mutazo luka okufela na maboko ya nani. Po baloba yende mutabomi ye. Na sepeli na silence na ye. Na sepeli na kimia na ye. Justice asali musala. Baba naki ko luka likambo. Soki lelo akufi to asui problème yende mutasani abomi ye. Yende mutasali ye mabe. Kasi nzambe na ye abundeli ye. Nzambe na ye ayokisi ye sengo po justice asali musala na ye. Eza ba envoûtement te papa. Eza ba taximan. Ba kiso ba simbaki église yo kaka bango église nguma melaka bango alobi $100 église na $100 alobi $200 église na $200 mutoki na biso manipulation chaque chose à son temps nzamba réagir tika toloba na nzambe merci tata pambola biso. Merci l'homme de Dieu. Je sais pas au cause on a moi prière ya osala pona basali ona tu nzambe ona do otika bango na sia maboko nzambe c'est bon basali nzambe non basambelaka pona bana na nzambe non ke pona basali na nzambe bazaba na nzambe bon kosambela pona moi je suis opposant ya ba faux pasteur o ba yeko boma mboka okosa de sorte que mawanzambe pesa likona bango papa tozolela no mawanzambe pona bokono eza na mboka
tolela lisuma wanzambe pona bango bazobunga nzela babunga na bango nzela papa etalinga ite na somo na bango te babunga nzela batyo na boloko bunga nzela un petit conseil pour na baninga no ba pasteur ba tsikana ba bungi nzela te. Merci beaucoup. Yo mutuna no bungi nzela te mi batela bien zala calme tambola na kobanga nzambe respecter onyoso bakonzi mboka bazoloba parce que soko bungi nzela okolanda ye pe na boloko po biso nyonso na minute oyo lole komi boloko toke no kuta na wapi na boloko ngape kala te toke no kuta na wapi na boloko ba politicien toke no kuta na bango wapi na boloko aturo ekomi basala nzambe na ba politicien tokota boloko toyeba pe nini eza na kati ya boloko tata pambola biso. Merci en tout cas merci Nabino Tuba et Bozo Kitan Rolanda Biso et na ndenge to banda ki pe ndenge to kende bongo malembe na suka émission na biso. Donc moi je dis encore un grand merci à Cynthia la star de Strasbourg, donc Cynthia la Minon la star de Strasbourg, donc maman et maison heureuse maison heureuse. Donc en tout cas un grand merci à vous Cynthia parce que le là moi trop et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Benny mon petit Benny de 4 depuis les États-Unis d'Amérique. Donc merci à vous Pasta Netskara to comme n'abso déjà parce que télévision ça n'y a pas temps et je sais pas aux en a quelque chose il y a le bépa bananzambe tout bota la biso siko partout dans le monde entier je sais pas ce que ça dit après quelques dédicaces nayo voilà. Effectivement bolemba ko soutenir basali ensemble pona oyo bino bokanisaki pona bango yango te salameli bango lelo Sonia Makasi koti na kati ya mboka yeba ko soutenir un véritable pasteur lité ya kanda mopanzi sango malamu mopesi bino information kati na nkolo soko za na posa o soutenir benga na plus de 143 89 78 37 29 plus de 143 89 78 37 29 boss Chibwabwa Bisika Bizwamiyo Tata Pambola yo des fils Masevo millionnaire jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres héritier mpaka ya héritier na kati États-Unis muto akanyima solo héritier mpaka Tata Pambola yo pour na soutien mon partenaire privé héritier mpaka muto ambongo ebele Patrick de Pana Maboyimbo papa na China kuna na Paris kotanga bato ambongo ezalaka punition yo zotanga bato ambongo yo moko mbongo na pochi ezate salaka nga soni makasi Dieu donné muya na Italie koko muya kuna na Italie Tata Pambola yo ngai awa vesta kolata lisu ya kitoko ezate soulier ya malamu ya kobima na miso ya batu ezate tongo nazaka na bilamba esanto poko nazaka na bilamba esanto tango confirmé aussi là namona ba veste uta na Suisse et uta na Belgique et uta na États-Unis na sentir pe garde-robe nazalaka na garde-robe te na sentir kaka ba porte veste etondi na ba veste et ko sala kitoko po biso toza batu oyo ozola la cuisine ezate chambre salon oko sutra bolali bozo keloko mongo zo chuba yo tala bwembele mataki wapi na mbeto eza kitoko te biloko ya bongo bosala pe bocha mosala nzambe na ba condition na lingi na nga kutu ba jete lelo tongo etani na kufi bato mbongo bobimi koya te s'il te plaît pardon totika biloko wana ozomona ke ba famille na biso pe ba komi ko profiter na sima baliwa na biso babo manga po ba yebi ete batambongo bakoya kotika mbongo bango basalela mbongo na nga na sima nga moko na posa na lia mbongo na nga bo pesa nga moko na maboko nga mona sala ambiance na mbongo na ngai bo pesa nga ngo na maboko ba patron nyonso veste oningo sombela bakotela nga na cercueil pardon yela nga veste na ngai ero na lata ngo na za envie batu ba mona pe na olata kitoko tika tata apambola ba nyonso balandi biso na ba sepeli te bon ozomona ba combattant baza bato ko attaquer direct boité et ko bima impolitesse baza ba yaya bolimbisi
faut ko senga bolimbisa pa ba mikolo o nyonso na lobi mabe na kombo na ye okoko limbisa okangisa nga pozwa nini kokangisa pe mutu esalaka esthétique bakangisi yo pe mutu akobimisa yo azali yo ozokangisa mutu mutu akobimisa aza tometa oumela na boloko Tata Pambola Bisso. Merci donc Tata Pambola Bisso, merci à vous le boss le plus célèbre Papa Jean Tubois. Et merci aussi à Peggy Walungwa qui est derrière la caméra, merci à JR Walungwa et merci à ma femme, la mère de mes enfants, Sandra D. Jési Mouilou, merci à ma fille aînée Johanna Mbouyi, donc merci aussi à Christopher, merci à Chrissandra, donc vous êtes vraiment nombreux, merci aussi à ma tante Mami Mbouya, donc en tout cas tout bon Ravini Mbouya, numéro n'a pas affiché donc Benga Bisso, pesa conseil, pesa remarque parce qu'il y a des secrets, il y a beaucoup ici. Donc abonnez-vous massivement à Eco RDC, c'est-à-dire nulle part ailleurs avec ce genre de choses. Donc c'est toujours à l'Eco RDC. Donc merci Nabatutu Bortala Bisso Siko partout dans la présidence de la République. Merci aussi Nabatutu Bortala Bisso Siko na Kingakati Boza vraiment ébélé. Donc Zambe Azaranabino, c'était bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié de Karanaeb Sarbino que appelle-moi Mystère Turcos Petit mais costaud net film. Au revoir.